Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka toujours ese na kota na basalon na bino na batelefone na bino sans autorisation. Mais esengo ezalaka nini soki oyoki ka voir lobi ke te epenge Fofana abandi epenge Fofana moko aboya buzoba moko aboya kofinga moko aboya batu valeur yango bomonaka mpe à chaque fois mo tobengaka baresponsable bayamba ya biso mpe mo batunaka baage na biso te omungongo mosala oza na devoir ya kokoya na derrière te parce que mokolo eloko oyo moto asala nzela oyo aza na droit ya kofingisa ye te ye nani honorable Eliezer Tambo mwana kolo lopango topesi ye félicitation bimi député provincial na Ngalema député national na Lukunga nde place mpe na bisaki bato ke non na makambo mosusu ya kolanda eza suite parce que akomi na devoir akomi na makambo ebele okoprendre ke azalaki na mosala embote na bacapable nyonso parce que na aseur soki oza capable te okokoya te mais un bon na tête sabino ke non mwana évoluaka à travers bainvité un moment na kiti boye un moment na kiti boye après élection ya koloba ezalaki esu te mais natalisi bino lolenge bakambi po bakambi Kisasa est-ce que penza Kinshasa eza gouverné po mokonzi ya mboka akokoma bourgmestre te mokonzi ya mboka akokoma chef du quartier te esengeli mutu na mutu a répondre présent mais après passage nanga naye kozonga kotalisa bino keno après kolakisa salité kombo eleki nde nayesi bino keno année ya réclamation parce que élection to campagne eleki publication pe eleki po tobanda kozela ezalaki nini badéputé provinciaux lobby président aseni alobi so na minute oyo esenge soki toluka bakambi baparti oyo tobengaka basecrétaire général tobengaka yango bagénéraux mpo bango nde bakolo parti lelo bokoprendre te invité nanga bozomona yamo bokobule titi aseke bamulumba idéologie na ye eza na kati eza abe général mbote mbote ndeko journaliste merci beaucoup pour la invitation oyo nasepeli mingi pour participer na émission na yo mpona mbala na ngai liboso nazali kopesa matondi na mokolo chaîne oyo azwaki likanisi to initiative malamu représentant ba villageois mpona komeka ko atuka bato nyonso ya villageois moto abotama na ville ezalaka te ville mpe ezalaka te parce que Kinshasa ezalaka village donc bato tu oyo balobaka baza sinon bayeba te tini ezalaka village nde ekoma mpe tini lelo mpo bato baya bauta bipai na misala mais ya motu ezali initiative oyo yazwi ya motuya ya kosala eloko oyo la voie par laquelle tolekaka tolobaka mayo eza na kati na biso mpona ebele ya bato bazali kolanda pa comprendre oyo tozali esika tozali mpe kokende merci beaucoup ya motuya makasi ezalaka bien kotala baninga mpona moni télévision awa so lelo bato balingi bayeba na Canada na France na Miami na Aru na Bakongo na Sankuru na Équateur président na Lisala na Gombe bamosusu bakobenga yo omwana Tshisekedi okoko ya Tshisekedi toyebaka bato na baluki na bango moto bazosepela monene na yo kombo na nani mpe aza nani po se présente nani po toyeba mpe ya kotuna baquestion na biso. Merci beaucoup. Na bengami na kombo ya maître Eloy Kupa Inunga nazali secrétaire général ya parti AADC Alliance pour les actions de développement du Congo. Nazali maître parce que naza avocat na baro ya Kinshasa Matete. Nazali na parcours Moulai nazwi ba formation ebele on a kozi kotanga awa te pe makola nazali orgueil te
mais ya moto ezali que nazali moko na baye politique oyo asepeli kosunga ekolo kolakisa ke atako tozali babilenge tokoki kosala pe makambo emonani na miso ya bato nde na yango nakoloba ke na lingomba oyo ya biso ya Alliance pour les actions de développement du Congo nazali oyo abiengami na bandeko mosusu général to secrétaire général donc parti ezali ya mama Adel Kabena Mwauka po tobengaka grand pays nde biso tozali wana mpona kosunga ye pour que mosala ekende pe ekoba tolonga ya mutuya oyo ememinga awa bandeko nde bozomona bilili parti oyo nalingi nayeba esali combien de temps pe parti oyo eza installé na combien de provinces parce que nous avons quand même 145 territoires biso oyo baipenge Fofana bino mo boyebi avant nakemiki ya poto abefona yeba bo minene ya Congo à quoi kozala congolais okeka France Belgique oyebi Équateur te oyebi Bandundu te oyebi Kasongolunga te oyebi Bazaïr te oyebi Boma te mais on a besoin d'informations aussi il faut qu'il y ait une source c'est on a mis des journalistes engagés tout se perd un drapeau tout se perd une couleur na bango tout se perd un slogan na bango maintenant ni autre retour na mituna aïbisa biso les autres reçoivent membre de la nomination tout reçoivent makambo ya présidence les autres tournent mukolo parti oyo de secrétaire général on va bien en général parti na Congo tomona ka bato ba mena manduki bato ba sala rébellion tous les rebelles à RCD bah c'est toujours président de la parti politique mais quand même la génération c'est une chance car on a parti n'engé salami n'engé peut évoluer n'engé peut jouer installé et on a eu comme secrétaire général mais dans diriger parti au quotidien à expliquer l'histoire faut qu'on sentir valeur na to ko respecter to ko sala critique to yeba parti yeba ndenge nini pe continue à combien de provinces pe ko la télévision za radio te to ko mona ba image secrétaire général vous êtes fier comme ça là oyo ozoti je pense que tant que vous sali parti nous ko le humilité élection pays pour oui ko expliquer balandia to ko wapi responsabilité à parti oyo aux yeux en aucun peut partir installé dans combien de provinces. Merci beaucoup les journalistes. Parti Nabiso est bandit le 22 février 2022. Nano toko kisimbola mi balete. To bandaki daki le kanisi, bali kozala un peu large pour éclaircir. Exactement yo. Tout ça pour ça to yo kayo. Le kanisi utaki wapi komona Mama Adel Kabena Mwauka, grand pays, azali yaya ya mokonzi mboka. Le trafic d'influence c'est fait. Bon, et dans ma politique, il faut moutoyer ba. C'est ça que je dis. Pour boire au bamba moutoa batu, ayeba ina chef de l'État te, oya ko bamba e kaza yaya président Félix. Pour le débat qu'on on était avec chef de l'État Belgique. Oui. Depuis to banda makambo yo, tutikala ko loba yango. Kotikala kosala po bato bayeba te ke parti eza motu tele aza nsima ya motu bo toloba yango te toboya biloko oti koloba trafic d'influence likanisi eutaki wapi nalingi opinion elandanga malamu likanisi eutaki lorsque mokonzi na biso ya mboka azwi pouvoir eke tomoni bato ya cash non FCC excusez-moi FCC babandi ko sakana na mokonzi mboka koloba makambo ezali na nzela te babandi ko bloquer ye pour que atambwisa ekolo te a échouer ba mususu bayebi tokopesa ye kaka 6 mois ya pamba akoumela te biloko ya ndenge wana en tant que yaya esalaki ye pasi alobi nakokotika leki na ngambo na pasi boye te mais na yambo alobaki ngai na inasala bureau moko ya facilitation to cabinet ya facilitation nde aye epai na ngai lokola naza avocat alobi tomeka kosala cabinet ya facilitation
na ba contact na biso ya ba mindele na poto baya koya ko investir na mboka baya ko sala misala ba bongisa parce que Yesu sina ezalaki Kinshasa eko makini la belle parce que yé à vivre na période wana ya kini la belle ndia lobi ke to sala cabinet wana et permettre biso to benga batu baya po belle nyonso dans la Kinshasa et si là et puis bangengisa Kinshasa ya solo to bandi ba démarche wana tant to bandi ba démarche to bandi ko inviter ba partenaire bazoya awa ngai na invité plus de 150 hommes d'affaires américains 150 hommes d'affaires et ça ba hommes d'affaires ya pamba te o ba kino ba coopérative ba pambala te ba commissionnaire te en tout cas des responsables ba uti na lignée ya Mitt Romney azali moko na ba candidat présidentiel na États-Unis alors basala lobbying ya ba sénateur américain lokola mwana na ngai liboso azali camarade ya mwana Mitt Romney nde esalaki ke na kotaki na surtout wana ntango nayebisi bango ke biso tozwi toza ngambo ya pouvoir nde balobi baza prêt mpona koya kosunga biso malheureusement ndeko Fanfan ntango bandeko wana baye awa basali plus de 3 mois bavandaka na Kempinski hôtel pendant 3 mois bayamba bango biloko noa belezere aloba tosala nyonso oyo esengeli na biso bablocage babloka na bato baza na mbongo na bango balobi te ke baza besoin ya RDC apesa bango mais comme ezali masolo avec la République il faudrait que baresponsable baministre ya tutelle bameka koyamba bango alors baministre bakosenga na biso bato wana bapesa 40%. Ntango bamindeli wana bayoki kaka 40%, balobi na biso you are not serious. Ça veut dire vous n'êtes pas sérieux. Donc votre pays vraiment n'est pas sérieux et vous n'aimez pas votre pays. Et bakanga bisaka bazonga. Mais malgré ça tolembi te. Tokei bipai na bipai. Tala kaka âge ya mama Adèle kokota isika kokubima kokota kobima toye na bamindele sorte nyonso. Mais solution dramatique. Nakotanga bakoba ba ministre de l'art. Mais prochainement, je vais commencer à citer. Parce que bato wana nde bato zango na bango président voyager bazanai. Président tana oya bazanai. Banani bazoloka Congo. Kaka ba Congolais bazoloka Congo. Deko Fanfan et ça le biso passe moi personnellement ça m'a énervé. Parce que mon âge il y a grand pays komata kokita kozaba avion kokita kokende kotoyo komona ki bato bazo saboter ebongo na mona ki ezalaki penza malamu te. Je na ici maman est-ce que pour kanisa ko banda ndenge mosusu te parce que awa nyonso zo bloqué bato baza na mbongo okende pas président il y a dans la logique oya ye soko oyebisi likambo ndimi ok aorienté epaya soit directeur de cabinet na ye soit blocage epaya ba ministre okoma kuna boye bakobema biso na gauche na droite ndeko Fanfan biso totamboli mpona kotia centrale photovoltaïque ya kotia courant na ba province na biso nyonso na tambola na bamindele wana ezala ba gouverneur bayamba biso mais babimisa biso bafongola baporte te nde tosololi tosali réunion tobi non la seule voie oyo tokoki koemprunter maintenant ezali tocréer parti politique objectif na biso ezali nini bandeko bolanda tocréer parti politique te mpona kozwa bapouvoir nde bato mosusu banda kosala ndenge oti koloba akei azwi manduki po azwa pouvoir te biso tocréer parti politique pour que topona baministère oyo koko créer développement na mboka na biso lokola environnement lokola agriculture lokola pêche élevage parce que bato wana affaires sociales tourisme nyonso wana nde tozalaki nango besoin nde tolobaki soki tokei na tocréer parti politique ke tobundi ete tolongi tozwi ata baministère wana biso tokosunga mokonzi ya mboka alors totali période oyo biso tobandi badémarche ya kocréer parti politique totali baélection pembeni tobi nono toprofite bato bayebi biso ese okokoka na période oyo nde mokonzi ya parti na biso mama Adèle ayebisi nga estce biso tokokoka nga nayebisi ye voyage ya 1000 km ebandaka na un pas tomeka me mutu oyo asalaka mabe ezali oyo azali koeseye te
Ceux qui t'ont méqui, je sais qu'avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. C'est ça qui n'a bureau. Tokotia cabinet, tokotia nani wa parti politique wa. Nana ici na cabinet nanga, tokoba na cabinet ya bavoka. Il y a mes cabinets na yo, les gens me disent qui place les alliés, est-ce que tu vas te au moins to banda quelque part. Mais le reste moi adresse c'est moi non. Oui. Neto bandi, tout na bavoka na biso zomi na cabinet na biso. To kanga cabinet, to transformer ngo na parti politique. Bande ko na ngai nyoso bazali kolanda ya bavoka, bakomaki kosala makambo na bango en dessous des arbres. L'objectif na biso ezalaki to bunda, to kenda kosenga mutumbongo. Tozalaki na volonté et puis tozalaki na détermination pour que l'homme. Il est tokoti na aventure. Batumi bandimaki biso te. Nous avons réfléchi comment toko atteindre batu kubaye ba biso. Tozala ba moyen te. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tozui idée ya ko créer ba tosala ba dépliant. Na opeso ba dépliant wana komona. Tosali ba dépliant na biso. Alors, avec beaucoup de difficultés, tu vas produire au moins $500 pour nous 250 pièces. Maintenant, 250 pièces, $500 qui payent pour la bisoté. C'est-à-dire qu'ils sacrifient les normes. Au moment où 250 pièces, ils pour représenter absolument rien du tout. Alors, tu as 250 pièces, on peut ça pour ainsi la ministre. Il faut tomber dans les sources pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire toujours qu'il y ait malembe jusqu'à ce que Zambé a bandit au fond de la vapeur. Les gens ont pris à notre vision. Et on va trouver malembe. On va couper ça du saut par photocopieuse, on va couper ça du saut par imprimante, ainsi de suite. Mais ça dit que parti banda pour et bandit na gombe. Bureau to cabinet na ngai ezalaki na institut géographique. Bato ba ebe institut géographique bako kende ko vérifier bako yisa bango. To bandaki na kokoso mingi. To bandaki vraiment beaucoup mona avenir ekende tozaki na kondima te to kokoma. To monaki mokonzi na biso alaki entouré na bato baza na volonté ya koede ete baza na vraiment prêt ya koede ete. Yango biso tolobaki tomeka kolakisa pe touche na biso spécial. Tant to bandi mingi basekaki biso. Mingi basinga babi azala aventure. Parti politique. Il y a un bon parti politique. Il y a un parti politique. Mais je suis resté déterminé. On a dit que parti au de parti. Pour bandit, vous avez un contact. Toujours un contact. Quand on a dit que parti politique, ils ont dit que ma solo boye. Donc, pour pays, pour foutu bambongo en bonne uniforme. Pour foutu bambongo, on a dit sur le ministère intérieur. Pour foutu partout dans le secrétariat. Pour pays partout. Pour l'andi n'est procédure de Sengaka. Na banque, ba pesi biso ba bordereau, ba récépissé. Biloko tout wana to sali mikanda nyo sezali. Alors, tu es là, qui est parti école. École dans la province, tout ça dans ma province, c'est à Congo, na biso. Na 26 provinces, AADC a représenté. AADC a présenté na 26 provinces. Na espace, il y a moins d'une année. Imagine, fort, d'abord, on dit la charité bien nommée commence par ça. Donc, on dit on va déclarer. Dès la moune, là, tu peux ah, merci. De quoi, là, tu peux. Mais ce qu'on a qui m'a dans la vie, c'est comme ça. Il faut se donner de la valeur pour que mon soutien ait de valeur. Ceux qui ont minimisé, les mozoya boyola qui l'ont mis parce que tout ça va tomber. Ah, où est-ce que mais tant que vous avez une petite valeur, vous avez une petite valeur. Vous avez une petite valeur. Vous avez une considération. Vous allez remarquer que même dans les médias, vous avez ceux qui ont mis dans les médias, c'est rare. Bakoya kosala, toyebi ba dinosaure wana musala na bango. Bakoya koluka, nani azali mutu comme ça, baya ba banda kokuti. Tobaki to travailler d'abord. Musala na biso emonana. Tolingaki kosala ba effort tenir toza boye toza te na batu moko boye baza na bambongo muni président Mitoyeli de Saint. Oto ba na ba parti ba ministre ba mandataire ba DG ba conseiller de riz. Mais c'est tous les fois les partis que les autres travaillent. Même mon conseil balabala na parti na biso toza ki na été. Ba il faut ban ba malukuana ba kineni ba kikoli. Ils ont mon drapeau, il y a une représentation à partir d'un moment de drapeau. Pour les gens, moto à Tchaka, moto à Longola. Nayo na Kéina Kasai central, je vis. Le roi a télévisé à radio, avocat, il y a Kouloutou Marquis,
tokomona baimage ya bacongo baimage ya baéquateur nde nazotuna mpo yo moko oyebi te na kinshasa na congo toyebi mingi bato ya 1+4 moto ayema manduki ntango azwi poste nde aye kosuka na kosala parti mais oyo parti ata na baekole puni bakotuna meme bana question ndenge namoni ndeko eliezer ndeko na yo asali parti na ye aser action commune pour la république moto omona ke batie quand même élection ata yo ndenge oza boye oyebaka kokende kozala candidat pambo obimi député babotoli yo siège mais bino boye na logique moko boye boye na école moko boye ndenge oza boye ozali pongi na yo malamu moto akoleka na télévision alobaki babotoli nga siège na parti tel azaki mpo nga namoni porte parole ya FDC josite leno asali 5 ans na parti alobi ngamu na leki député na lokunga mais président ya parti na nga atie niveau aye kosenga mandat na regroupement mpo akende na tour atineli ozolanda mpe ndeko kankolongo na top congo ebino boye na école moko ya sika mpe nazotuna ndenge oza boye obimisi mpe député national obimisi mpe badéputé provincial secret wana eyeuti waka mpo yo nde mokolo parti nakosenga na mokonzi ya mboka apesa confiance wana discours na ye ye nde bilengi wana ezali discours mokonzi ya mboka alobi me nayebi ke bato oyo bapapa na biso bolimbisanga na ndenge moko ya mabe te bopesa conscience na jeunesse nazopesa exemple ya david face à Goliath Israël azalaki na makasi ya confronter Goliath bazalaki baexpérimenté bazalaki babundaka bitumba mbula na mbula voire même au sein de sa famille la famille ya David bayaya na ye bazalaki nde babengaka bachevronné bato oyo baza na expérience ya mbula na mbula ntango David aye alobi nani okosala nini na moto oyo akoboba moto oyo basekaki ye mo bandeko na ye balobaki eza orgueil yango nde naza koprofite par rapport ya makambo oyo tukoloba te mokonzi ya mboka atikala na discours te mais akota mpenza akota na jeunesse akomona ke bapotentialité ezali po omoni eloko oyo ezali kodétruire mboka na biso ezali biloko ya naza na autant de député je droit autant de ministre donc biloko ya député ministère la président ba parti bakomi komi monondie bato oyo bayaka koadere na parti baza bamikala na bango baza bana misala na bango voilà bazozwa population en otage il y a pas moyen ya mayele ya sika ebima exprimer te nous sentons que nous sommes étouffés yango ozomona bilenge mingi bazokende na poto bakende États-Unis abakende kochange banationalité osufri na bamboka bakolaka basani kokataka bangombe misala basalaka te puke na mboka na biso oyo nyonso die nazoloba ayosala te mokonzi ya mboka moto akotala na kosenga na gouvernement oyo apense ya sur 100% ya baministre bakobima apesa au moins chance atala 50% ameka kotala touche ya bajeunesse bamikolo baza na baexpérience koboyi te mais baza na détermination bazali na engagement te parce que c'est normal nzambe asalaka moto akoli moment donné omona akomi kolema ezalaka bien komata na avion mais ezalaka mpe bien balobi ke non serrez votre ceinture dessus l'atterrissage soki olobeli kongo te kongo yango mo oya kolobela lobela ngai yango tolobaka politike oyo biso bato ya branam tolobaka politike te oyo biso tosalaka bosambelaka parce que politike eza na nzela politike ekokanga église bokobenga mpe prophète branam afongola église te po meme nzambe ye mo grand poete alobala bino keno oyo ya kaisari ya nzambe topesa nzambe na Rwanda Kagame akanga baeglise ebele etomona place jésus kisa kofungola baeglise te yango bokokamwa moto boyebele na casquette mosusu epona molingo ya Congo sadi makila ya Mobutu makila ya Etienne Tshisekedi makila ya Kimbangu makila ya Lumumba ekoti na kati ya CG elekela bino alobaka te meme mama ye moko azokamwa meme bana yi papa azalaka boye te eza bolingo ya Congo eza engagement siko bato ya boye so ya bino aloba parce que aza invité na te bino mwa bolanda mambo azoloba o est-ce que akosi
Comment tu as un mboka oyo, moto asalaka bilanga te, asalaka pêche te, bateau de pêche c'est ça. Quand Moïse Katumbi, tangi et Paul Baka, awate kambisi. Ya Congo, pe aswambo. Ya solo tolo kuta, me alobaka. Pe to mwana monde simba kambisi. Parce que ya yo mbongo ozanango, ba immeuble ozanango. Mongi uti wapi? Les pays pauvres. Pays où bato bawela avion. Aucun Équateur avec un horaire lingi, ils ont un horaire oyo bakola avion balingeli. Na Mbujimai bawela avion. Na moni na Sankuru. Moto amati na avion bazo bimisa yeke ngam na kota ki liboso. Ngamo na ke Sankuru ba senga banda na pona pibia na stati. Na sombi banda na tel modèle bloc zo tika ba tuninga na avion ke. So olingi biloko ou bien olingi yo moko pona. Na poni ngai en 2018. Jour anana ekoya e bande ti banana poli. So comme na Sankuru zo na fumbwa. Avion et mati bazo boka basaki ya bafumbwa. Secrétaire général, prison de la République. Au parti n'avait soutenu, a gagné. Mais ce qui a un député, il y a Malonga. Moto a dit Kouloutou Marquis, sur un député, a trahi. Moulaï a moutou, Jacques Caron, les fans d'élite. C'est que les bosseurs quand même échange. Nous avons la capacité. Nous avons la capacité. Nous avons senti que nous avons Lelo, est-ce que mokonzi mboka aza na droit na erreur? Poye moko atamboli province par province, pe abakisi na ba territoire. A comprendre que ba ministre na ebele ba kosayi. Moto asungi président okola mwasi na yazate. Pour même na cette Thérèse a remercier mwasi na. Pe même na stade ba beteli maman Denise Mabo. Nini okoki koloba? Pour émission ici. Ah. Pour la partie d'ailleurs, milliers de années. Ndeko Fanfa aussi ces émissions avant. Makambo Roloba ya belé. Maintenant au senga na yo. Pour la mala soukate. Parce que ba monata na ngo eza belé. Na ba secret et belé. Et nous na au senga na mokonza mboka ezali ya liboso. Abengisa mama d'elle. Adana makambo belé. Je suis belé na kati na ye. Osoka ebisiye. Président a changé ba donne. Makambo tomona libanda. Eza belé. Déclencheur. Soka eza ko kemandete. On parle de la République. Parce que ngai nazali moko ya bato oyo na mandiaka te. Ngai depuis nzamba bota asala ngai atinaka na mokili na mandiaka te nasalaka effort ya kolia na motoki na ngai ndenge naza boye nazali mutu imparvenu te nazali mutu oyo nabundi na bandi ya zero na tombwami nasali na vie na ngai. Alors je n'ai jamais été égoïste. Nazali na société Belo Métier Service. Nous avons ONG, Belo Métier Service. ONG wana ezali ONG moko international. ONG a réalisé beaucoup dans relation à l'image. Je crois que on peut sauver Billy le Komona. Combien de réalisations na sala awa na Congo? Batumi baye baraté place à gare. Comment on a baye mbamutu hein? Place à gare centrale. Na sala place one. Batumi bakansala ba chinois de basala. Place one. Toujours inaperçu. Je crois que vous avez l'image. Au Komona donc na ba gouverneur qui mbuta. Bati on ba société ya bandibu ya bapaya bana mboka bazali. J'ai une grande société à construction. Mais négligée. Utilisée par peut-être les Américains. Ambassade des États-Unis a utilisé la mingi. J'ai fait beaucoup de forages dans Baselemba ou Babisika et Belé. Pour nous faire ça gratuitement. Dans ce forage, on a fait gratuitement sans demander même dans le gouvernement. J'ai fait beaucoup. Ah, mais qui c'est la question? C'est pour dire quoi? Je ne viens pas pour la cause de la moutoumou boiseau, quel est la zone comme ceux qui député. Non, non, non. Moi, je devais être député. Mais on a c'est Irak.
C'est pour dire que on n'est pas là pour nakobanda kolandela ka batu soki ni mais tozoloba comment toko sala pour kamboka mayo tozwi libanda lo lenge ni toko sala po mingi bakenda poto mais basala kanini na poto faut koyeba eloko ni osala. J'étais en France, j'étais en... Oui, c'est bon bien. Au sala nini concrètement. Nous sommes que c'est na bango. Aujourd'hui c'est que Mundele hein, il va Félix l'avantage Mundele c'est pourquoi démissionner. Donc l'avantage aux États-Unis. L'avantage aux États-Unis, bazo apprendre yo comment vous allez autonome. Comment tu peux créer ton entreprise. Bazali mingi na entrepreneuriat. Alors, ceux qui ba entrepreneuriat nous avons mon français biléoté. Ba société mingi zao. Ezali na ba autorisation à la sous-traitance. Mais ngai na na mikanda nyonso ya kozala sous donc reconnu que mutso ka libanda akota la ka kotka na site ya société ya sous-traitance awa ayebi que c'était l'entreprise. Mingi badana moté au moins la Canada entreprise mais en réalité dans l'entreprise parce qu'ils ne payent pas même l'État. C'est pour dire que nous on ne vient pas en politique pour na koluka lipa ya kolia parce que nzamba sa pamole biso côté wana to stobosa makabalipa nazoya na politique te pona nazwa mwana ngaba ke poto bazwa visa te nazoya na politique te pona soma mutuka po mituka nyonso oyo ya minene na somi yango na jeune âge nanga mais nazwa koya ngakutu na ninga susu kotambola mutuka te parce que mutuka nini oyo na somba te na somba je ne suis pas là pour exposer une vie privée mais c'est pour dire tout ça on est dans la moto na makoki ya kotambola na valise ya ba dollars mazo wa kosunga bateau bazo zanga même lipa 200 francs. C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui a un niveau d'études au sali, donc au tali qui reçoit moto na zéro, d'enzamba salaka. Alors côté il faut faire épingler na zéro, mais là quand même bato baye bata comment épingler faut faire. Quel est le miracle? Lélo, quelqu'un qui se prétend conseiller chef de l'État par menace. Mais alors côté qu'à président de la République. Non mais c'est la sorcellerie. Ça se résume. On est pas le babola mounaye, nous avons même atteint la petite, on même pas vidéo moi que les gars qui ont c'est responsable. À cause de la bande à 40 ans. Nous avons marqué non à sur la bande à planifier et on sait la vidéo. Où ils ont apporté un plus la poste. Non mais c'est pour dire que c'est la sorcellerie. Ça se résume la sorcellerie. Le président mon a capé mon. Oui. Nous avons na autre que président après ça va te confiance mingi. Mais bâton nous trahir. Nous avons le mingi à ADC. ADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. Voilà notre dénomination. Alliance, Tozo Sanganana Baninga. Pour na kosala ba misala. Oyo kotombo la école na biso Congo. C'est-à-dire Alliance, to sangani te to bana finga mukonza mboka. To sangani te to bana remonter la cabale. Cabale, auto ça la coup d'état, auto on en mange ici, non nani, tu sais que il sera pas le jeudi, il ne sera pas là-bas tout ça. Nous ne sommes pas là. Biso to zali alliance to sangani bandeko pour les actions nini, ba action nini o ya développement botombo lekolo Congo. Parce que yo soko tombwami, nga na tombwami. Soki pa na yo, ozala na kiti, nga pe na kiti. Ozala na télévision, nga pe eza na mboka oyo nazomona Congo, mutu te, bamba super ozala te. Mutu akoteli yo po ayiba o télévision. Mais na États-Unis okoyiba mutu télévision po changwa. Parce que mutu nyonso aza na télévision. Mutu nyonso aza na mutuka, evandi wana. Mutu nyonso aza na vélo, mutu nyonso aza na biloko nyonso aza na besoin, mutu nyonso aza na. Mais akozango po na nini? C'est ce que nous voulons à ADC. On a sa capacité à Mamadel dans ADC. Dans moins d'une année, nous avons réalisé qu'atteindre la province Union, même dans fin fond. Oui, tu as un village. Là, c'est Moutou qui a vélo et côté. Au commun, là, c'est vélo et moto et côté. ADC, nous avons kende na nzela malemba nkulu kuna na koma na village moko perdu. Natala musika na moni ADC da opepa. Oyo ADC na posa ni na komi place wana na fukami. Batobi o nini oyo? Ba yite ke o secrétaire général na bango. Na bita na moni kala drapeau oyo na CPI.
mais ndenge drapeau na koma kuna ba zela mutu mo azo engagement abimisaka na tongo voilà drapeau ko azongisa yango na ndako so mutu wana azozela ke espoir député na bango voilà asuka député abimita alors problème ezate biso to ko tumba mboka te mo PCG ozo ba biso te babi bino boza mosaïque ya IDPS mo pe fozo courage so na collègue na yo ndeko journaliste général Kabuya naza koyoka makambo wana oui ndanga pe nazotuna parce que ba militant bazotomboka bato batomboka te expliquer biso mosaïque ya IDPS comme zela nanu toloba nanu po okisi sei bo mosaïque la kisini expliquer biso nga na yebi te po nga na yebi kaka mosaïque eza rassemblage yango nalinga français te bato bayebi nga même na parti nanga bayebi ke française nayebaka nalingaka babitale komi moma ya intérêt ya parti na bino babi boza bato ya IDPS te problème eza te soki accompagner IDPS soki tokozala ozosunga IDPS non soki tokozala bato ya IDPS eza malamu d'ailleurs c'est là où il fallait tozwa ebele na biso kakilisa mpe ozopesanga te ozopesa balandi te balandi bolanda ngai ndenge azokima na ye makambo nalobi boye admettons que toza mosaïque oui j'accepte mais voilà ce qui va se passer IDPS akozala peut-être na 4 mosaïques IDPS ye moko asali 69 sièges n'est-ce pas alors IDPS anga bunda ndenge nini alinga pesa biso par exemple 20 sièges Zoasco 20 fois 4 c'est combien 80 Sorozu 80 plus 69 et on sait combien parce que IDPS a perdu 12 députés nationaux. On doit comprendre. Au Sénat sanctionné qui. Le retenu. Non non. Bazar 69. Nazo kota na logique na yo 69 plus 80. IDPS a ça l'espoir qu'on a pas perdu. Hein 69 plus 80. Ozomona ce que IDPS pouvait avoir. Parce qu'on ne peut pas dire seulement que tous les mosaïques à pamba tout ce qui want. Il fallait qu'il se colle total la stratégie ni toko sala boya. Bofanda. Parce que mosaïque est à Kosanga. Biso tous avoir pour le chef de l'État non. Il y a on a lobby que y compris l'union sacrée de la nation est à mosaïque. Donc dans la français one. Y compris l'union sacrée de la nation et à mosaïque. Ceux qui vont bien biso mosaïque dans sens one oui il y a tous les mosaïque parce que biso nous tous soutenir Mkonzamboka. Parce que c'est autour du chef que nous sommes alignés, nous sommes assignés autour du chef. Alors, le corps à tout ça mosaïque, il fallait qu'il sunga biso zaban parce qu'on to boy to nga nyamuto biso bana olengi ya kozoba te pour moi c'est déjà yo kozoba mwana na est-ce que yo kozoba mwana na moi na kolinga atombwama attends non c'est mon fils ça fierté papa bala ndeni ceux qui moi na za mayele makasi na classe c'est mon fils hein nous chez nous c'est comme ça hein? Mais ceux qui moi na zo kenda zo non c'est pas moi na bisoté le col la secrétaire général IDPS à la biso mosaïque quoi les malam kutu wana ezali malam parce que là on sent qu'il est avec nous là on sent qu'il nous soutient il va nous aider. Mais ça n'a rien à voir avec Marabaseni. Je dois éclaircir parce qu'il ne faudra pas. Non, le Balgola Batunios, je parle en tant que responsable. Oui, parce que là, ils ont besoin de réclamer. Tant que vous avez communiqué, vous avez attendu de vous cadrer. Vous avez malgré tout, à part que vous avez fait malade. Pour le niveau professionnel, vous avez vu ce qui m'y balait. Le problème est d'aller le problème est à niveau ya nazumi ba le problème est à niveau wana te félicitations ah merci beaucoup nous a fait pour que moi na moko boti pe aki a somi miliki a pas ça iti oui il y a un problème dans le niveau ya français le kebele parce que la dit ba expert ya seni ou bien les avocats ou bien le juriste ya seni dans baza ko exposer parce que le makambo oyo population combien de montagne c'est à faire au milieu français français belé mais tant que tu as marron cité to ba absolument. Ça sert à rien de nous impressionner avec le français. Ça, ce sont des histoires inutiles. Hein? Non, on dengue Moussa Benga qui mais c'est déjà inutile. C'est n'importe quoi. Parce que tant que tu as la cité, tant que tu as la capelle, tu as Ngulu na français. Ngulu comment on appelle ça? Na poulet mayo. Ah, j'ai interdit, hein, il ne faut pas manger ça parce qu'il y a poison. Hein? Poulet mayo. Aux autres, mayonnaise. C'est du poison que vous mangez. Donc, vous excusez.
mafuta mama apakoli lelo na comprendre te même ekolo tomaki azondima te ke yo moto ozofanda mpo olati bilamba ya babuda na comprendre yo nayeba oyo na chemise ya pembe cravate mais lelo na comprendre te osolaki na mataka koko etienne lokola koza na bénédiction ya chef de l'état oza bilamba ya babuda non en tout cas ndeko pourquoi lati non lelo ezali kocompatir na malere ya bandeko na ngai nazali na esengo mpenza te nazali na esengo te parce que mwana nyonso oyo soki akei kelasi atangi na ndenge elongobani sous la pluie sous le soleil accablant donc nyonso wana na suka bayebisa mwana wana ke ozwi te bana mingi balelaka eza na bana oyo soki olia bima le premier babisi ye ke obimi le troisième mwana wana alevi me babi ke ozwi te mpo na biso aspiration na biso ezalaki topesa mokonzi ya mboka 222 députés nous étions capables de le faire soki vraiment barachaka bosolaki na idps te oza mosaïque ya idps esengelaki bozala kwa ndenge adolphe mozito alobaka na meeting ya suka etienne ke idps azwi misuni ya minene ebele atikala biso ata bamikuwa mikitisa senga kaka collègue na yo général bino no bagénéral bobenga na bacollègue mpo yo oza général Augustin Kabuya général bino bozala ba problème lobaka na Augustin Kabuya ke non bino bozwi déjà loso so toza na pondu tosangisaka kaka mpo loso na pondu ekendaka obien lokola bango baza na fufu yo oza na bitoyi mwana mboka makis aza na solo sikoyo mama aza na mafuta tosangisa kaka le général Kabuya oyo moko otu koyebisa ngai kalobi biso toza bamozaïque nde tozoyoka toya bavideo ya monani ke idps odike bino boza mosaïque voilà mais soko ndenge nini kasi ye asa alobi faut s'impliquer sikoyo bana baseka babengaka yango une déclaration solennelle c'est-à-dire mokonzi ya parti monene alobi sikoyo olingi ocontredire yango kwani lokola biso tozali wana ezali esengo mpo na ngai personnellement parce que là bayebi ke bana na biso kotoyo il y a un seul vote. Au-delà de ça, j'allais profiter. Bazali na présidium. Présidium ezali bato bazali ko kamba ba parti politique nyonso. Bango ko lobake même union sacrée na seule mosaïque. Bango union sacrée ngo balobana zo bakisanga ba question. Tant va célébrer chef de l'état pour andimi c'est na proclamé provisoire. Baluki siège ya union sacrée ba kemela tama izate. Mais là aussi, ça pose problème. Pour moi, quand on a un meeting, mon collègue a remercié l'union sacrée. Mais la partie, tu l'union sacrée, même les yo fanda aux un siège. Ce que le monde a aux un bureau de siège et l'union sacrée. Siège ezali na gombe awa. Mais nana loba, nana siège et l'union sacrée. Siège et l'union sacrée, batunus ba yebi place to kenda ko signer ba charte et tout ça. Na lobi bo. Yo so mona wapi. Mokonzi mboka zo sala manifestation awa yo ke ko sala msusu. Quoi est-ce coup d'état? Beaucoup sur la bonne ata bango pe. Comment biso tozana na makambo mokonza mboka tozo célébrer makambo. Bino ba tozo ba benda na potoyo, ba ke ko sala groupe mususu, to sala fête mopanzi. Fête ezaka esika moko. Ba pesa ki programme, ya ba nyonso fête ko zala esika boye to kende bo. Donc problème eza kuna te. Problème ezali a ezali ke bato union sacrée ba meka ko vanda. Pour bango nde to pona ki bango. Pas avec clair. Ba présidium. Présidium, parce que la réunion. La réunion, on est allé pour la biso. Il y a pour la banque. La réunion, on est allé pour que biso fait tous la nation. Mais naïbi que ma soleuse obéta. On a bien. Il y a tout est allé na politique. Toko zoka la nyon sauté. Il y a mutu est allé biso toloba ki mokonzambo ka uza majorité. Biso ADC. Mais na famille na biso fan sabato bandi ko expliquer que oui, je sais comment on ça la parti pe une élection, on bimisi président, on bimisi pe ba député. Malgré tout ba bimé bénété, mais il est quand même fier député national à Bimi, député provincial à Bimi, président de la République à Bimi. Ah ouais, na ko loba ki mokonzambo ka dali légaliste. Hein? Vous allez voir qu'il y a une interférence. Il y a un pouvoir au Eleki. Dans la période de la période de Kabila. Est-ce que Jeannette Kabila a la partie politique a échoué? Nazoé. Nazoé Kabila a la partie politique a échoué.
donc na moto aseni tina se bango so bang mais tala na oyo ya Tshisekedi c'est ça la tango ça ka boyi wana nde yango wana mais quelqu'un boye ça deux fois des militaires problème na biso ezali boyi problème na biso ko réclamer ezali droit tant moto alobi ke na 14 000 voix ba pesa ngai 10 000 voix ezali droit quand va pas évoquer na coup boye ba requête na bon moni ayebi passe à baninga te Kadima n'a jamais été député. En tout cas, je ne veux pas entrer dans sa gestion. Nous allons répondre à ça. Avec la campagne. Ça la campagne. Elle passe, il y a elle parce que tu as un monde dans un pays où tu dépenses. Nous sommes une dixième en vie exacte. Mais population tu dépenses tout. Elle passe on a été colobal légèrement. Non, aller à la cour, tout ça. C'est bon bien. Mais ils ont le belmoko. Ils ont pas sur votre maison locataire. Ils ont le belmoko à d'autres choses là-bas. Vous êtes député dans l'Omela. Il faut le chasse au Congo. Ce qu'on a awa, aucun l'Omela, ce que vous avez porté. Aviez le mois et puis sur la chumbe. Mais le mois chumbe, comment nous savons? C'est la logique naïe. Vous êtes candidat à où? Hein? Non, vous êtes candidat dans l'Omela. Oye, auquel l'Omela vous battre la campagne. Aux ongi parce que famille est allée à où? Oyi va publier balobi ko zuite balobi ke fozo ngapuna pour que noko ta recours kadi monto piso mbongo wana koko ta recours ba avocat kabis kadi monto piso ba avocat wana ce sont les dépenses inutiles o ke le pena cour wana kadi mapesi batu ba nani ba nani ba loi o ya bimisi nani ba décision numéro 00 donc proclamant les députés nationaux et provinciaux est-ce que bimisi il devait mettre à la disposition parce qu'il faut comment parce que ce qu'on suit ok la cour constitutionnelle cour d'appel hein ce qu'on a la décision on a été bah qu'on rejeter pour la cause yango na internet était parce que il faut zoango au komeli seni a komeli a pesi en bonne et due forme nde ok na ngola mais a pesi en moté mais ba preuve ni Mouton na cour, c'est pourquoi moi je conseille mes amis de ne même pas aller à la cour. On a un conseil. Au la cour n'a pas prévenu. Bah voter yo oui. Mais telle ba preuve aux anango. Ba kata puis ego comme kuna ba biso qui n'ont pas prévu ils non signé par non certifié par la CENI. Il faut pas certifier en gros. Hein? Suko ba mususu ba photocopie ba kangana la photo, ba kangana appareil photo. Pas certifié. À la cour constitutionnelle, aux autres qui découvrent pour plaider pendant une heure. Par exemple 5 minutes. L'oba ou il est saisir pour nous. On va preuve n'a rien goy. On dépose pas preuve exposer si ici l'obimi. Donc on va prendre l'affaire en délibéré. Merci. Donc c'est pour dire qu'on a que Elengi va continuer na six ça moi muke limisangai. On a koloba que Congo les a koinir biso. Ça sert à rien ya ko s'entretirer. Ça sert à rien. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons évacué, nous sommes dans la course. Nous sommes soutenir avec Mkonzambo. Nous avons soutenir qui était, nous avons soutenir qui est, nous avons Congolais. Mkonzambo a tout. Nous avons profité d'un moment où il passe que tout le monde a tenu dans matanga. Nous avons collé là, pas si oyo, bana nanga ba bondi sur le terrain. Et c'est la canne mbula. Na ko senga Mkonzambo à la présidente Tata Batunios dans la opposition ce qui est dans la opposition Batamaele Bazali Azabango pour la côté de Bisika ce qui est dans la majorité il y a tala parce que mandat ou il mandat à se justifier mais na ko senga bande ko na dans la présidium dans la lokosoti baye petro Congo eza ya biso nyonso tobundi bitumba moko tokendaki na campagne na bino elongo to dépensaki ndenge bino pe bo dépensaki elongo to monaki ba musu ba fingi biso na bisika mususu ba mususu ba yambi biso na esengo ezaki ndenge moko mususu ba wana yipe moko zamboka ba kote mususu mais na kosenga na bino ke botala okei liboso botala pe sima ba bizonga moto c'est très important. Je crois que pour la paix du Congo, pour la paix de nous tous, il faut qu'il puisse revoir beaucoup de choses pour qu'un jour nous soyons surtout savoureux et singles. Parce que, et comme tu mokili manga ataba, de l'eau yayo, lobi ya moninga. Te, hein, mokili est dans la mbanga ya moto, et dans la mbanga ataba te. Pour ceux qui de l'eau yayo, lobi ozala yangai.
Ce que ça l'a m'appelé l'eau. L'eau est bien à vous le Taban, on rappelle que papa, quand on était là, quand on a voiture, on a vu ça. Voilà. Au moins, et revanche, ça m'a bien. Nous avons un maï. Nous avons vu ça dans la marche, dans les couleurs. Vous filmez, vous m'appelez, vous avez nos caméras, vous avez cassé. Toi, il m'a ramené sur le les a remis député, remis président. Toi, il vient de comment Bakangaka, il va continuer à boulot, va condamner. Nous avons ça la libérer, le loi général. Je veux comme Mulumbo, Té, na solo Edi Kapen. Subakangaka ya. Banya kole injustement. Ndeko zolela, moi je n'ai pas tué. De yo Vandawan. Ndeko bakanga pe ba musée honorable les airs otako yamba. Le ya zo dirige fi la bombe. Ba siko tango yo. Tina osala kama besa tena. Tango kokutana na yo na kare na ye. Akosala ni. Yango tokosenga ke mukiniza la mbanga ya tabati. Général pas zo sa président Félix Lubumbashi hôtel yango mabibo balukaneti tiponga bibo. Le la comme président de la République. Mukiliza mbanga ya taba ezala mbanga ya tabati nakosenga ke mukiliza la mbanga ya mutu olie utikale pe muninga eza lelo ya yo lobi ya muninga te parce que tango kobima fort lelo oyebi nini ekokomela lobi te lobi kozala na position de faiblesse bato onyokolaka dans le passé bakokoma pe fort parce que nzambe akopesa pe bango makasi alors bapesa bango makasi fo basunga yo bapesa makasi fo baya kovange yo te yango nakosenga ke to dirige république lokola todirigaka foyer na biso bolingo tozalaka nango mpona eloko moko na moni awa question moko ekoti awa na bapays anglophone basepeli na tata moko alati noir noir so message apesi bayoki eloko te okosala bango mwa synthèse na anglais zwaka bana yo tikaki na amérique ntango ozokende université siko bamoni ozoloba bien basepeli na habillement na bageste bazoyoki eloko te po être pete aza te. So moi conclusion moi 2 minutes in anglais message na. I want to introduce myself. My name is Eloy Cooper, but I don't like to speak English. What you have to do to find someone who can translate what I mean. Because I'm a Congolese, I like my language, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. If you want, you have to learn my language. That could be better for everybody. That's why when I left here to go somewhere, I learned to speak their language, French and English. That why here you have to learn my language. That could be better. Je suis en train de dire que j'aime mon pays, j'aime ma langue, mes langues. Je préfère que tous ceux-là qui nous suivent maintenant, s'ils sont intéressés, ils doivent apprendre aussi ma langue. Parce que quand je quitte ici pour aller ailleurs, j'apprends leur langue. J'apprends l'anglais, j'apprends aussi le français. Je dois aimer ma langue plus que d'autres langues. Donc, Lingala, Chiluba, français, Ndeminokonangai, na Kikongo. Ndeminokonangai. Bossa la paye fort, boye ko la paye minokona biso, beaucoup plus sa valeur. Parce que tout le temps quand nous parlons, toujours minokona paya, la tendance comme si ya bango ndele ki abiso. Il faut tout valoriser biloko na biso pour bango baye ko la kaya biso. Kuso ikabe moko. Nde na lobi ke bilamba lati oyo eza matanga. Parce que parti na ngai atteindre escole to lukaki te. Bande konanga na minute oyo balali, bamususu bazana na hôpital. Bamususu bakendaki ko timisa mapango na bango pona ba campagne. Mais ko baleli pona nini baleli te po ba échouer, po ba moni ke quelque part il y a eu injustice. Ba voix na bango eza ba voix ba tibuye bango ti. Nde kolela wana. Tozolela na bandako. Tozoluka bato baya ko penser biso ba blessé dans l'intérieur. Toko senga ke bato nyonso place wapi bozwami bokanisa biso. ADC sali musala munene. ADC abimisi alakisi ke azali capable ya kosala sans kozala ba recours ba force mosusu. Alors na yango nazolobela AADCA na ko profiter merci beaucoup na moment oyo pona ko s'adresser na bande ko na biso ya Kasai Oriental. Na ko pesa bino dino ela 353 sakidila boa mujumu ba ko ata ba tula mama Adel Kabena Mwauka comme député national. Kabi Pepe Lato, mais nous disons que nous sommes Dingela bana betu 3sakidila ba defa to ka député provinciaux. Katu chokito tu kankamana vite du kompala tu luanga na mon politique
possibilité miko abuti ko petayi lutulu tuyikila ni banfumbe twaji tunga bwane batukebela ko kumushinu muko abuti mwapoyela bana betu bons no manyani mu démocratie bitwanu nankwa mekano dile kanito mwabe toujours tuluana to tu bons bwane mupeta mwelu jin panyelo jinotre ba député betwabu tu sakan ba député betwabu tu ba soutenir tu ba toyi nyama kumikolo bwane ADC wetu ayakompala ADC victoire ADC victoire ADC victoire 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 Fachi Béton toujours en avant Piné à train agigigi bande qu'on a biso nyonso à travers nos provinces bolembate na yebi kezo sala pasi na motema na yebi ke magamu nyonso za na kati na bino ezali ko sala pasi mais na kosenga na bino ke totika la forte tozo sala ezali tumba politique tokobunda na yebi ke na mboka oyo bat mususu bakoma ba ministre batela oza ba député te parti na bango etela oza ta député te tokopona na kati na biso po tosunga ekolo mayele na bino bo pesa biso yango pour que tomeka kolakisa mokonzi ya mboka ke toza pe na bato ya mayele bako kosunga pe ekolo ezaka kozala ministre te ezaka kozala député te ezaka kozala DG te makambo kosala ezali ebele tokotonga ekolo elongo tosangana to se soutenir encore davantage ADC akende liboso. Merci beaucoup les journalistes. eloko moko bosani po ngai nazaka mopanzi sango lobi makisa kobenga na kiete kananga sa publicité mosusu soki moto abengi nga po akota na parti soki moto abengi nga po na siège ya parti yo nde faut pesala yango adresse mpe moto alika abenga secrétaire général ya parti mpe moi ifo esala bien à travers émission moto abengi ke afélicité yo moto abengi yo ke na ye na adhéré na parti faut pesa numéro na. Merci beaucoup ndeko journaliste yanga numéro ezaka numéro populaire c'est un numéro public parce que babenga kanga 24h/24 na yambaka numéro sans même voir identité ya mutu. Numéro nanga ezali 081 28 062 55. Je répète encore 081 28 062 55. Tozali na limité deuxième rue quartier résidentiel. Ceux qui ozali na ngambo ya Petit Boulevard Université canadienne. On compte 3 parcelles. Donc, au l'équipe Université canadienne, on compte 3 parcelles. On a un immeuble moko na droite na yo. Ozo sa net ozo kende kuna na 3e rue. On a un pension na immeuble moko za ozo net moi ba rond moko boy. Le stade marqué. Ah, le stade de forme, le stade marqué. Des places on a une photo ya président et autorité morale na biso, maman del Kabena Maoka na président en public. On a place wana, au côté wana ou s'adresser na réception ou bien na sécurité ils wana et orienter yo. Nga yo ko binganga à tout moment, même à temps à minuit na yambaka nga na un problème té. Je parle à tout le monde la même chose et je suis très simple comme vous le voyez. Donc boya pona totonga ekolo voilà totonga ekolo na biso pe kene liboso pona koya tuza besoin bato mayele bato bazana expérience bato nyonso bazali na souci ya pour faire développer ekolo comme tozali na ba action en développement boya to sangisa boyoka oyo tozali na yango na kati na biso bokomona peke na oyo pe bokobakisa to kosangisa yango ça va être une force. En tout cas, tolingi bino mingi boye malamu to yambaka batu tozalaka vraiment gentil pa na biso. Tant bokoya bokuta vraiment ordre moko établi boko sentir que vous allez pas na bino kimé kozala et puis makambo sur le bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Émission on a dédié à mon papa à Botanga. Na mo éducation mo ka pesanga. Na yeboye ba mona mo Eliezer. Na yeboye ba grand frère Manix. Partir en France, pasteur Félix Essou, à Londres. Je remercie aussi grand frère propre Marquis. Ce qui papa bota ngate na yo kaite. Na mon éducation mukewana bino mo botala elongio ne longio. Est-ce que vous connaissez Fofana Yewan. Tu as beauté penge Fofana Yewan. Pour ce petit, madame papa, a dédié monsieur pour naï. Pour attendre amateur à Goyoka, Ayoka. Et moi, la moudie pas habite à Ramunda. La colope ma bina.
mais vous avez droit à une erreur. Vous avez un secrétaire général. À Bombamaki, pour avoir un rôle en Mamalo. Parce que, ah, attends, moi, Bino monde beaucoup là. Ou à 4 à 4, ou à partager à partager. Pour m'envoyer bien ça. Moto a gagné un débat. Abi maraté ce qui n'a Kaliba c'est ton dynamique. C'est ce que tu as vu. Tu as devoir ce que vous partager. Rendez-vous à 21h. Toujours dans le compte YouTube à Négo-Eliezer. Ce que vous avez envoyé sérieux, il y a qu'à. Bah, comme on l'a fallu, mais c'est le tout dans ce que vous avez en 2024, au anglais, au Koyokangwa, au français, au Koyokangwa, au sagesse, au Koyokangwa. Est-ce qu'il y en a aussi? Merci, mon amboka bajola. Dieu m'a quitté à la mettre au hôpital et aussi une caméra. Merci n'a pas capable de nous. Vous savez qui nous allez apprendre. Vous allez gagner. Merci.